Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Voilà, balandi ya infosseuse, bambote na bino ebele esika bozali, ya bino ndeko Tonton Mwinga. Asepelaka ntango ayebaka ke bozosolola na ye bambote na bino esika bozali nakasa bomoni ngai na latu clan clan ezali lisanga ya bato oyo bandeko ya Tonton Mwinga, bandeko oyo bazalaka na Tonton Mwinga, yo yebi bozalaka na Tonton Mwinga, donc boza na kati ya clan bambote na bino partout esika bozali. Mbote na lisanga ya Info 16 fan club Info 16 oyo ezali kosalema déjà partout na sepelaka ndenge wana mwa ba initiative bien ezala. Lelo bo kokamwa bokoloba papa Mwinga la fois passée bosolé na pas boinse pardon, mais bokomaki penza place to banoluka te ya solo tango ezalaki mokuse moi tokoma esika obolukaki tokomaki te. Lelo na ye ndenge tolobi ke soki olingaka koyoka maloba ya sika pe olingaka koyeba ndenge biso bayindo tokangamaka ngonga yango oyo po tokende tose libere nanu pasi eleki souffrance eleki mikakatano eleki yango nake kopesa ye mbote esika ye azali vraiment moi mikolo eleki me comme azongeli biso bajour oyo napesi ye mbote papa Bouense. Mbote les grands journalistes Info 16 Ndeko Mwinga et na clan oza ko représenter et mbote na bandeko nyonso oyo bakozwa libaku ya kolenda biso na pesibino bambote mingi. Voilà papa Bouense to sololaki la fois passée bien que osalaki ozonga mwasima mais bandeko musu babengaki ngai balobi te azonga kasima te parce que l'émission auto sala déjà toyebi déjà makambo yebisaka biso asala ne continuité pour et enrichir biso nayebi ke tango totambolaki tosukaki moi quelque part pour ne pas tozongaka lelo tomekana lokolobela vie ya Fumu Kimbangu oba misusu babengaka mvuluzi Kimbangu oba misusu babengaka prophète Kimbangu, mutuna mutu azana appellation oyo abengaka nango mvuluzi Kimbangu. Alors to meka kozonga na ebandeli soto lobi ebandeli edi koloba na ebide soto okeni na mbotama na ye mais ngara préféré to banda ata na tango abandi kosala misala tango abandi kosala musala et vous allez bien pour tout avancer. Maloba na ngambo na yo. Matondo pour la parole au Pessingaï. En tout cas, nazi remarque pas ya bandeko oyo balanda ki émission de Salaki. Ya solo ba bike ozonga ki sima o répéter ka même makambo. En tout cas, bolimbi ça bo souffrir pour na recul wana na Salaki. Alors, parce que dernière émission, au cela qui n'a pas elle est déjà 8 mois. Pour te lancer qui 3 émissions, pour n'alinga tous bandane et bandele makambu na biso. Pour ceux qui te nous bandé, te kobimana pasi, il faut te bandenge ni makambu et baby la ki wapi. Yango du point de vue historique. Pour les oyo batu mingi bazolo bla komba mfumimbangu, mutuna contexte oye azuli ikambango. Ngai nazu expérience en Fumukimbangu à partir du Japon na kati ya usine nazo sala musala abimelanga pe ayebisanga likamuka lobike musala ona osala esila kiti alimo yeba na tango na ba 1991 to yebaki vaguement makambo Fumukimbangu photo kutapa mana na mona kiti siko mutu abimelinga se présenter ngai Kimbangu wana limé na kati ya usine ya Japon ya Toyota na moni ko la tole bimi image limere ko elinga alobi musala na kosala sima kiti siko ngana mituna question ni musala ngo nini yo kosala abizongela bokoko
oyo ezalaki étrange mpo na nga. Alors motuna mosusu na kati wana kaka ozana na parole yo oyo abimelaki yo azalaki oyo alataka liputa ou bien oyo alataka liputa te po biso na biso faut tentano to se comprendre avant to avancer. Alors merci pour la parole. Oyo nga na monaki ezalaki lumière moko makasi, donc lumière moko aveuglante na moni lokola tol ya toiture ya usine ya monene ya Toyota soza ba montage ba nini elongwe sikoyo lumière ekoti na yoki kaka voix ke ngai kimbango mosala na ya kosala esilaki te na yo elongi ezalaki te lumière kaka. Alors sikoyo nga natunaki question mosala nini zongela boko ezalaki étrange. Donc voilà na komaki place wana mpona talisa bandeko ke ntango nasalaki kamwa recul wana nalingaki te nazonga kaka nsima po bino oyo so bolanda nga oyo balandaka nini yango ezali déjà 8 mois oyo tokosala sikoyo ya bato ya sika bakoya kokota ntango bakotala kaka place obandeli bayebi ebandeli te namonaki ye elingi osala kocrée mwa baquestionnement ebele ya na bakena brosser tous les 3 émissions tosalaki liboso na sangisa ngo na mission moko na banda peut-être bandela pesa na brosser rapidement to koma na place oyo na sukaki po na ba ko banda donc ane nyonso ezwaki une heure retard. Donc pona bino oyo botelaki émission na nteleka bo souffraki bo limbisa mais ezaki stratégie po botoye ba ko continuer. Voilà to komi sikoyo mvuluzi kimbango abotami lokola ndenge bato nyonso babotamaka akoli ndenge bato nyonso bakolaka sikoyo tozali na esika ye abandeli misala jusqu'au poussa biso ti côté oyo biso tozala difficulté. OK sikoyo mfumu kimbangu ayaki pona nini? Mfumu kimbangu aye lokola pont oyo ekozongisa biso ekolongola biso na bowumbu oyo tokotaki po ezongisa biso na bobiso oyo tobongisaki. Toyebaki tozalaki toyebaki nzambe bonzambe bateya kango te bakoko na biso basambelaki nzambe bayebaki nzambe pe nzambe wana asalaki makambo ya minene kobanda Égypte oyo tozalaki première grande civilisation oyo basivilisa bapays nyonso émergent bapays nyonso développé et succès connaissance na Égypte oyo bakoko na biso donc bagrec oyo nyonso to Pythagore Thalès Hippocrate Socrate Plateau bango nyonso batangi na Égypte bazwi ba connaissance na Égypte oyo epesi lumière na Europe wana siko biso tokoyi po ifaki nyongo toko te yango ba vidéo on a pesa ngaki to yeba na histoire nde siko bung sa ko bokonzi wana nde eko suka eko masiko to eko créer royaume Congo po eko masiko tango to royaume Congo eko ma constituer nde siko feto futa nyongo oyo to nyoka bana bato siko nyongo wana l'air to ko futa ngo na comment dirais-je na royaume Congo nde esika to bungisaki bokonzi tango roi wasimaki pouvoir ancestral pouvoir divin po royauté etambola na bonzambe oya bino siko tango ya komi chrétien atiki ki bokonzi na ye akeko se livrer na petit comment dirais-je prêtre à se christianiser na 1491 nde sika molili ekotaki parce que OK basi da biso bali il faut te foutre 400 ans ndenge to nyokola ki bana Israël po sikoyo to bibali suda bombu alors to futaki yango ko futongo bandike ko banda na 1491 to futi 400 ans ya souffrance et comme biso na 1891 yango la van wana nde kimbanga botamaki na 1887 le 12 septembre selon record en Kamba. Alors si on a tant wana kumukimo abata abotami ye ba likolo tindi ye po yende aya comme messi pona biso aya ko zongisa biso na bokoko na bokonzi aya ko zongisa biso na alliance na nzambe oya biso mpungu tulendo po nguya na biso ezonga po to futi déjà 400 ans na 400 ans wana mutu munda nyokomaki akome esclave akome lokola nyama oyo ke ba condition ya vie oyo mutu moko peuple moko tatikala ko expérimenter na vie donc te futa ki yango mais il fallait qu'il sous
il fallait que 30 ans pour biso terre donc qui bana ya Israël wana to bakisa ki 30 ans o ezaki pona 400 ans ndenge yaona na bango sengaki mais biso to nyoko ki bana Israël souffrance ngeni na 430 ans yango sikoyo 430 ans wana sauf to bandi à partir de 1491 et qui retomber na 1921. C'est pourquoi en 1921 ba brouillard nyonso elongwa ki poto futi diongo siko mobiki ici a telemi fumo kimbango a telemi fumo kimbango a botami chrétien et si quand plutôt ba ngombe po déjà mon kilo a botama ki mama na ye tata na ye ba nyonso bazaki na ye bazaki ja ba chrétien ayo kuta makambo ezalaki déjà ye ba botami chrétien ba teye na ba protestant ndenge kutanga bible ndenge kuteya bible asalaki yango mais tangu brouillard ici na 1921 wana ba nzambe ya likolo molimo ekiti oyo bake kimbangu musala na yo ebandi musala ya kozongisa mutu mundu na boye po aya kokabola biso na bowumbu ekotela biso à travers christianisme po christianisme eyaki kokotisa biso na likama toza bakristo tobotami nango me ekokotisa biso pasi po tobungisi bonzambe na biso mutu nyonso oyo abungisi bonzambe abungi nzela akobongaka soki mokete bachinois ntango bakotaki bowumbu ya christianisme ntango Angleterre eki kokolonize Chine ifalaki Mao atelema abengana van wana abanda kozongisa bachinois na bochinois nde bachasse bacengacek Mao aye koinstaurer système oyo esalaki Chine mati lelo baindien bazalaki su baanglais ntango bagandi batelemi basali révolution na nsima babengani christianisme bazongi na bobango bonzambe na bango kosambelaka soki ngombe comme nzambe pona bango c'est important mais le ko bazongi na alliance ya bokoko na bango lelo yo Chine ekomi pays moko émergent Japon ba bungisaki kutu ba chrétien ba kotaki na ba 1550 chrétiens comme cela mais tant ba samouraï ba remarqué que religion mo ekoti ko perturber bango ba bundisaki christianisme ba kangaki ba japonais nyonso ba se convertisaki na christianisme ba bobaki bango na ba missionnaire ba tira deux missionnaires pour ba zonga ba kebisa sango ke to lingi bino te boya le soute yango ya Japon kangi ba fomba ba porte na yango ya Japon et Jackie soki Japon et ça qui le pour la Philippines o andimaki christianisme Japon mo zo la christianisme. Alors biso oyo to yamba christianisme biso ba noir to yamba christianisme to kanisaka de christianisme ndo robikisa biso yesu ndo robikisa ayako bikisa biso soki yesu to robikira te ba shima bo yesu le contraire ba japonais bo yesu le contraire ba indien bo yesu le contraire mais biso to yamba depuis 1490 officiellement depuis 1491 tilelo oyo akoya akomaka te tokobika souffrance po mutu oya abungisi bonzambe abungisi makambo dioso to akofanda liko bomengo akobongaka te. C'est pourquoi comme ezalaki nyongo tofuta nyongo ni stakina 21 yango tumanga telemaki po a ya kobikisa biso tanga botani abotaki sato na miracle mais et yako se prononcer mingi na 1921 tango abandi officiellement mission nae. Alors ce qui fait que vous excusez pour vous ça comment na kokoso problème te le kola ko banga mundele ezalaki makasi na bayindi le kola batu biso bayindo to mesana na ba chicote au sel musale simbite mundela kati maboko donc akota ki terreur pa ni biso monde le kola nzambe yango ki sikoyo batu monde na mundele kola nzambe mwana Maria mwana nzambe biso bana satana pona ba image ba pesa biso balongo biso nzambe oya biso bakomisi bonzambe so kisaka na biso moto komi ina ya watu lingana kate. Alors siko il fallait que Fukimba abanda ko sala ba démonstration oya kolongola d'abord ko banga na batu mundu. C'est la raison pour laquelle abandi ko sala ba miracle abandi ko sala ba miracle asala ki ba miracle tellement aucun prophète jusque en ces jours oya sala oya batama na Bible oyo Emmanuel oyo batabenga faussement Jésus oya salaki donc alamusaki mutu moko pe komaka alamusaki mutu oya tambula na mai fumoki mbango asalaki nyonso alamusi plus de 140
bakufa a télémis. Donc tout ce qu'il fallait faire à Salayango, à Tambla na mai na tendele awa, bakangai batie na kata tono acide, soudé boaki na fleuve Congo. Mindele sepe pas de kabumai, mona mutabima a Tambla likola mai. Donc nyonso wana na génération na biso. O ba pesa biso ba histoire dans la Bible, eza makambo leka to mona te to yokaka. Mais oya bukima bato mona na miso. Mais to ndima kapate. Alors, ce qui fait que y a botama qui pour aya ko zongisa alliance pour y likolo mutetindiye. Pour siko alongola biso na bo umbu ya christianisme azongisa biso na bo biso. Alors, tango akoli abani ko te ya christianisme. Ba document ou ba comment qu'ils ali awa on a comment tango makoma tango abandi ko sala musala manjo ki bon eza ba document bokutala abandi ko te abandi côté ya mais à un moment donné matin ne va nous changer fort abandi ko la musayi ndoke tozana boum tozana likama et religion oyo e ko boum ça biso nzela to sala attention to comme na temps oyo libanga mo côté et côté le makali ko libanga e bususu fait quoi ya mais pendant que place wana et mira moi ko déranger biso tant aloba ke libanga mo côté et côté lema likolo ya libanga mususu. Mais quand on compare, il n'a pas de banni. Il n'y a pas de peuple mon côté à quoi dominer peuple mon sous-sous. Nous avons biso, nous avons le contexte na biso, ils avaient que tout ça dominé, maté donc to bon si bon monter na biso, to comme le kola ba to ba ko coloniser biso, to adopter nzambe na bango, to adopter mode ya vie na bango, to adopter culture na bango. Donc to mi bongis to perdre identité. Pour ils là qui ndendeng wana. Kozongana ya biso donc équilibre si fait quota équilibre fait quota parce que mutu na mutu fatile na libanga na ye donc mutu muso ya ko telema likola muninga mususu ekozala kiti donc siko il faut ekoya ya mwa siko tango bani ko te ya côté makambona ba mindele o ba formaki na christianisme ba ko motela mutu yo ayeko bandi ko bongola makambo. Certes, à Bandai côté, il y a Makambo Mingi, Baminde, révérend Jennings, ou qui révérend pasteur, bon, qui révérend pasteur, mais pasteur, na paroisse où il y a Gombe Matadi, à un côté, là, qui a remarqué que non, Fumukimbangu a commis que changer Matéa. Nde bayaki ko sala ko ba bimisier ba ko pese sanction pour Makambo sur sala maki. Ba ko pese sanction a bimi déjà ba bimisier ba permissier na batu nyos o ba zo ndimaye ba longwe ba keyi. Alors siko ba moniki ndo Makambo e komi kama grave parce que ba parce que avec moi et local ndeka zo côté ya. Alors il faut zong ça y nde si ba monaki le ko la yesa fungwa mimiso. Wana va ba miracle ko m'a dit comme ça. Il faut siko ba faire terre. Nde sikoyo ba bengisa ki bango na jour on va fête bon ba PCP parole à sala comment dirais-je à sala messe ndena bandi bini soit zonga et puis ba kolia communion la catholique wana na protestant donc siko ba PCP communion allez balia donc communion empoisonnée siko tango ya PCP message de sili comme la réconciliation siko na tango ya communion ne a ko remarquer que bati poisson ayeko talisa bango bino boye pour noter aboli sikoyo bino sikoyo bozo le kombo est-ce qu'on les a boli nous sommes les a contenir ba document ya kala o ba comment ils allaient assez compte presque nini boye donc ndenge ma bandaki nde tango na penza rupture et ko sala mbanga longwe azongi ne nkamba ba ke na nkamba nde siko pa bali ko sala ba démonstration nde ba 6 avril la musaki mama Tonda ainsi de suite nde makabwe bandi siko sangwa mfuki mbangu e panzani partout batbaye na kamba alors siko bazo yoka message abana ko pesa message message ne bimati ndia ba message yango o ebimati za message ezali que et comme la tango ya révolution qui fait que soit indépendance na biso ndela ko dominer sur biso te biso fait comme alko mindele na sens que oyo munde azo sala administration makabizo konte biso moko fait salango ndengo mona ka compter albake mutu mundu akwa mundele mundu akwa mutu mundu na compter mutu mundu akusassumer o toujours mona lokola mundele asa nzambe azo sala makambo ndenga ndiko azo contrôler tout biso moko to sala kaya
na contexte no po mutu muta tango akwa ko imaginer te munde azaki nzambe. Alors il faut qu'on démystifie mundele. Yango zo pesa sur message ma ko. Ayi ko pesa message ya révolution sur ba kete ojo indépendance mundele ba ozala ka souté. Alors si ko pesa ka mundele kanda pe bangisa ki bango abike mutu oyo nde ayi ko créer révolution. Alors ndenge tozo talisa. Tango to kwei na boumbo na 1491 esclavagisme et bandi passe koti pa ya mutu mundu na Afrique nyose koma ki lokola sombre obscure nde siko esclavagisme bandi nde bakoka na biso bakenda biso poto o bakende premièrement na poto ezali ba habita ya royaume Congo o ezali vraiment bien constitué na rive mer côté kuna nde bayokanga nde bakende ba amati ba banzani Amérique Sud Amérique nous surtout oyo première vague comme qui en Amérique aux États-Unis en 1555 malgré que ba batia kango en 1919 un an avant arriver à ma père pèlerin donc on les a continué biso le biké comme qui en 1555 alors si ko bango pe ko baza ba de konamiso ba ki ko souffrir non bango pe ko na contexte il faut 400 ans pour mutu aya ko libérer bango bazonga. C'est la raison pour laquelle dans aux 400 ans on est coquille. N'engi mtumba botamaki na ba 1887 avant un mois avant mtu botamaki kuna na Amérique na Jamaïque Jacques Marcus Garvey oyo atelemaki po ye asangisa ba Congo o bakende kuna bazonga na Afrique. Alors côté mtumba azo papa na contexte spirituel pour la libération de l'homme noir. Azongisa mtu na bonzambe ya ye. Baye baba koko na ye banzambe donc parce que au moni kibonzambe mutu ba eza moko te nzamba za moko ndenge te baki na Egypte lokola moi eza moko moi eza force ya ye moko azo pesa lumière na ba planète nyos na belo eloko nyos tout ça mo fait changer fait se développer fait et se fertiliser donc moi ya zela ka te ba pesa ya pesa sans cesse mais biloko nyonso ezozwa rayon soleil et tourna ka sur ba planète ezo tourner ba biloko ezo comme fertile ba mbula ezo beta nyonso na alors soleil ezala kola nzambe yango na Égypte biso tozwaki tozoko honorer nzambe tozoko nzambe comme soleil zaki soleil te mais soleil symbole nzambe pour eza représentation presque parfaite ya nzambe yango na soba tsaki disque soleil o pesaka tu vois donc voilà vrai nzambe mpungu tuleni. Alors sikoyo ndenge siko ba nzambe musu bazo botama lokola ba Yahweh eza histoire na ye ndenga yaki ayiko sala race na ye adamique ba na race adamique wana ba Adam Eve wana eza histoire na biso te avant Adam botama ba civilisation ezalaki yango te komaki mwana Adam moko bakino bala mwana mususu na mboka mususu po bazalaki mais sikoyo ko contexte ya Bible eza contexte ya race ya sika donc peuple mususu ya sika ba bimi avec une nouvelle expérience na nzambe moko donc soka être supérieur moko boye en cette mo ba pe ba za komi pona kotamusa libota wana yango na Yahweh libota ya pe bandi avec péché côté péché siko iso na biso banda kala et suka ke soki la pause tango Adam bandi o ya biso la pause siko na kati na période adamique mutu mundu akata zaki mutu mfano kaka azawa ya tout le monde to se positionner mutu mundu uta wapi nzote biso zala mais oya monde za oya ya biso te tu vois monde moko oya Adam o pa yina péché et quoi il est dans masumu alors ce qui fait que mutu mundu aza koluka alieba auta wapi alors ce qui fait yango monike makambo ndengi e bebilaki likambo nyonso ya mutu mundu na contexte ya race adamique mutu mundu azala su diabolisé au makambo na yo aza comment dire aza maudit peuple moko maudit terre na Égypte eza terre moko maudite par rapport à quoi to éviter pour eza contexte ya siko eza ya biso te il faut 6000 ans oya race adamique et si la po tozonga na bokonzi na biso si o période la bango et si lito ezana donc 6000 ans il y a deux dernières années où il y a Jésus et aussi l'âge à poisson et sili donc est clôturé âge wana siko âge na biso eza siko kwa to tongo ezokotana kasera lobi âge na bango et aussi la précisément na neni ni et ça déjà que parce que aussi là eza la transition de eza de coupe papa et c'est bandaki déjà
race blanche c'est bandi kokoya occident basé kokoya biso to ko émerger biso to ko tongo etani ezotana siko ba bazo lamuka donc ozolamuka maintenant nos penza vision bien mona ba obscurité ça na la lumière kuna na horizon kuna donc ozolamuka maintenant peut bandi activité bango butezo okota bazo koya beba yebike bazo koya. Alors c'est dans ma contexte wana mukimbangu aye po lokola to bungisa ki bonzambe po to futa masumu to bungisi yango. Donc mukimbangu aye po atelemisa biso kuna na Amérique Marcus Garvey aki kolanda ba Congo bakende kuna po ba telema ba banda comme zonga yango na campagne selaki abandi na Jamaïque pa telema dans 1914 aye aux États-Unis dans 1919 plutôt dans 1916 abandi action pour préparer ba noir abike dans na biso koki poto longa boumbu to zonga na Afrique. Alors selaki telema ki ba américain ba ndima ki telema ye ndenga zaki azaki mutumo trop très poloka a 5 ki bato ba 5 ba mbongo mutumo sofa conduire $1 ti ba bato wana zaki po na kugenda sombaka d'abord biloko oyo ta Afrique ba maliaka baleka biloko ba mindete te oya bango ya Afrique et puis ne ba bato ande ko sala siko pompo pa ba kozongaka na Afrique de ce côté ci bango azo préparer déjà terrain spirituel. Alors comme ezaki na c'est la même époque ba mindele batali impact ya Mvuluzi Kimbangu na Congo batali impact ya Marcus Garvey na Amérique car après ba noir bali deux personnes bazana même makambo il faut neutraliser bango yango abandai ko neutraliser Kimbangu ba neutraliser quand en 1921 tant abandi makambo na ye donc abandi officiellement ndenge yebani donc abandai déjà ba février était bazuko bati de poison donc quand ba mars ainsi de suite dans avril de tia kango biso tanga comme début à ministère ne mezaki penza début à ministère ne c'est banda de à partir du 6 avril le 6 juin tant au première tentative ba bakangai donc échoué ndé akino se retrouver na Mbantanzanda et sika conseil comme quartier jeune pour former batunaye alors titre 3 mois en camp mais comment dire siégé pas ses côtés ndé sikoyo mon limo et c'est que non vu bakam des ok là il faut se sacrifier aucun de ko kata na monde spirituel ba puissance maléfique nyonso na kadiam pemba oyo ça a implanté ba plan na ndenge ba système ba franc-maçonnerie tout ça ba planter ba pouvoir fait dominer biso fait qu'il faut bon à côté ça mai pour que nous kata et on ndimaki ko souffrir donc pour na biso moto yo andimaki ko se sacrifier akufa pour na biso anyo ko pour na biso ezali moto to yebite oyo so ba benga Jésus wana te Kimbangu et c'est papa Bwensa pour Bwense pardon pour na roya robunga pamba parce que mission oyo rutu ba Kimbangu ba kokite ba ngomi balé force côté en Amérique ba mindele ba comprendre que non les abo photo neutraliser bango pour balala acheli bango ba moyen nyonso esenga yege ko bakoya ki si hoyo ba koki kutu mission wana te o bazaki trop spirituel bongo binonde boko ka mission ko isa mundele wana eza soki tango koki polikamu nyonso zaka na tango na tango wana Kimbangu azaki lokola yemoko il faut que la musabatu o bazo zana na difficulté ko la mukapati so ba question ya ngo ba biso o tango na baba ke Kimbangu azoko sala na komba Yesu certes Kimbangu ateki Yesu mais tango makambo bongo wana ki asala ki suna komba Yesu te tu vois alors si ko batu bazo la mukate do batu bazo capter penza esprit na été batu bazo capter dimension ya mission ya kinangoto azongisa biso na bokoko po bokoko ezali bonzambe donc bonzambe ezali ke mabele na bino eza bonzambe na bino biloko nyuso za banzete tout ezali ba esprit oyo ba ko mission yango naza ko ya donc omoni biloko nyuso za lié ye pour la musabatu parce que biloko batu mfoko sala il faut bato bo balamuka ba ye bakete wutu to bonga nzela to tika bonzambe wana to zonga bonzambe na biso tant to zonga bonzambe na biso to koma en contact na ba génie à création na mabanga na ba nzete na mabele donc ba nzete na ba loba pa na biso et donc dévoiler ba secret ndeto to koma créatif to zongi le pouvoir na mabele na biso mais tant yo kabwa na bonzambe na yo
donc au quatre relations automatiquement gérer la création. Beaucoup ils ont contact aux associés. Moi je vais développer ma secret ma bien beaucoup na passe. Vous avez diamant, vous avez passe. Vous avez côté, vous avez passe. C'est ça. Tu vois donc si connexion il y a un mfumu kimbango aya kiko sala. Na question na yo ke mfumu kama ko quitter. Si ko bisto ko ndenge ni. Tanga moni ke monsieur comme na suka ya mwana c'est très important ya kutanga ka prophétie. Parce que nous c'est ça, o eza lokola feuille de route. O prophétie na ye. Prophétie o atikaki. Pourtant ya monika comme na suka. Ya ma mission na ye cameraman beaucoup na ndenge prophétie kozala affiché donc il doit afficher yango po bato bazwa temps ya kotanga prophétie oyo malembe po awa nazomona makambo ezebele moye mutu akokotanga yango mbala moko ezabele mais ndenge nini prophétie yango eza mpe ekomama na français. Bon voilà abane otela na français non eza traduction pour nous permettre bakoma batanga naza na prophétie mosusu oyo alobelaki na Lubumbashi oyo ezali baprêtre catholique ya paroisse ya diocèse ya Kisantu bakendeki na Lubumbashi bakende poser kimbango baquestion na baquestion baréponse apesaki ezali awa eza mpenza lisible mpo nazoki yango na prêtre moko alongwa na ye naza na Kisantu kutani apesinga bakambo mbeloko bela pas c'est pour bango bayebaki makambo donc ils ont dit ah on a traduit qui est que traduire en na manuscrit awa na zui mais bon to c'est la ngoba ne batu mingi ba bien ngo penzati voilà bande la deuxième guerre mondiale albaki roi ya belge a arrêté et kinga na komisa ezali awa le bloc yango ba albaki makambu ya deuxième indépendance awa albaki te makambu deuxième indépendance et kozala ba mindelete et kozala biso na biso ba noir mais libération est causée terrible et causée atroce plus que Koutou première libération au mona makamosala makiao ezala ki Congo ezala ki Congo ezala ki Congo pour nous c'est na ki Congo mais même au tu na na Congo ba traduire pour pas comprendre oh que tu coloca to traduire ngo est-ce que traduire et longola ka bonzambe ya likambo certes au moni traduction nyonso ya mona soki mfumuka bi to zongela ba langue na biso tangu ya zoloba azobana ki Congo ki Congo za langue moko sacré ki Congo eza kitero pour ba Congo mais Congo pour mona ba catholique ti lelo basala la latin na bango vraiment malgré ba bengo langue moko morte mais ti lelo latin eza fondement ya ba langue na bango donc so basolo eza na puissance donc momoko eza na eza na valeur eza na pouvoir qu'est-ce que peut traduire on a bani souhait comme et père de peut-être pour ça ndenge ezali oyo dossier oyo pe normalement fallait aux sango na Congo donc oyo fait que lokasiko vrai donc d'origine hein donc originel original nango po to ya po original et monana te je ne sais pas ba mama mikala ba baza souté bato ya tango bazakite mais o bazwaki on peut dire ko traduire yango ya to tikala nango na côté mais oyo ezanano ezaki na diocèse Kisantu on a zoki on prêtre moi ça nous les prêtres mais après c'est na nexa donc ezana makambo bato misu peut-être ba lobela ka vaguement po makambo e bima na on peut poser bombana alors to poto ke nembangu toujours le bla makambo ya mfumu kimbango ndongo otuni question mais ye akoka kité est-ce que bisto koka ezate ke po akoka kité po maka décision se utaka likolo oyo batindaki ye dans batindi ye atika sur chrétienté oyo azoko mibenga noko na ya le bike était azaki chrétien bon azana raison parce que vous pas qui chrétien mais tant on va tirer sur chrétienté alors si qu'on ndenge bakimbani c'est comme baké azaki chrétien moni po a interpréter qui mal si qu'on est promet dans wana ko interpréter man c'est à se détacher la doctrine chrétienne avant que tant c'est que biso si ko tozonge la biso o bango na nini ba na ngam pas comprendre katé ba zongeli ba Jésus certes parce que mon oyo a envoyé spécial il y a Jésus ça bien ngenda oyo ba Jésus a formé à travers prêtre na collège scolaire à Boma donc ça on comprend bien Mutaza envoyé à Jésus ezaki mbango te meza papa na biso dia ngenda qui meze les skaza yende aza envoyé spécial au bâti tango kokaki pour sikoyo bangonza bandi ko zonga pour réformer kinto adi et banque bandele ba précipiter ko pesa personnalité juridique
po kimbango atikaki ngomba te atikaki mouvement mouvement oyo la plupart bakangamaki bakendeki barelekaki bango na bakote mosusu po babongisa bango makambo nyonso bayokaki concernant Mukimbango makambo ayaki nango ezaki makambo ya révolution donc bakoma kolanda mutu nyonso bamboka biso oyo bayo koko na kangama bango bakomaki bashite basukai na bangala kita Mukimbango akufi nde siko baniko libere bango po balongola bango makambo oyo ya révolution Mukimbango akotisaki po azaki kofaire peur. Et puis, si vous avez un message, il faut se sacrifier, à se sacrifier. Mais avant qu'il y ait un baki à tirer prophétie. Prophétie, c'est la feuille de route au bus de Hollande pour tuer tango nini libération au salam. Alors, c'est quoi au place tango nini libération au salam? Ezaka na mikanda oyo. Eza na feuille de route, donc eza na feuille de route bengi prophétie programme. Oui. Donc, ce qui te l'a dit en mot, te l'a dit en mot, te koye bakate. Exactement comme on le kaba tout le monde va philosophe va penseur rebelle à bien Afrique et puis va penseur rebelle ba tout le monde le makambuya tout le monde comme OK na West Afrique na ba grand penseur hein na ba Jamaïque kuna na l'Amérique latine tout ça na ndeko na biso noir à botema kuna kala la omotunde aza un grand penseur donc mon kazo ko inspirer makambo ko dévoiler ba secret mais azana mission libérer ko libérer peuple. Tout ça na te belé ndeko na biso Théophile Obenga na comment par exemple à l'obélé makambo belé tu vois concernant la libération mais azana clété parce que mutaza na clé zanayi Mukimbango po yende mutu akoko zonga biso ayako zonga alliance po eza question ya alliance est katana tant to bungisi bokoko na roi abandonner royauté naie à se donner le christianisme à nizong si moana pour benga siko bato ba yeko ba père donc ateki bukonzi nde siko na souffrance bandaki siko souffrance sili fondement ya telemi yende ya siko na tango yo brouillard sili po zongisa biso na alliance zoba mais siko na moment na ba mindele nyonso ko na awa ba me tout ba telemeli siko ta ba mon ki ndele kangami abi et comme siko prolongation salami pour un obstacle bosikoyo limbisana no papa bwensi balobaka chaque eleko nzambe atindaka mopona mimoko oyo akoyela bino message akoyela bino makambo nyonso siko na minute oyo Kimbango asi akufa akenda siko toza na ba oyo ebele babotami bozolobela Kimbango boza ebele ba mususu ba bolimbisanga ba mususu na bamelaka pe diamba mais alobela Kimbango ba mususu muta ba zododo ba supu na tolo ba bilo ebele OK malobela quand même Kimbango au moins donc mususu des autres mais alobela quand même Kimbango mais maintenant nani penza oyo azali penake fait des routes oyo tokolanda ngo pena na nzela na ye kasi tala oyo na ndio bien fait des routes veut dire que ndenge bakotamba bokoma comme bozo kenda bo awa biso ezala ka penza te donc ba pano ezo ko ndikena kene matadi donc à partir awa déjà mon ba pano matadi non non comme ça mais awa matadi ba l'action nzela ke ba biso 12 km donc la ligue Kassavo boutio que ngi kitambo donc comment kuna iboso ba monsi muso abi kota na avenue de révolution bien 24 novembre ou même ceux qui na kitambo ko bandika to ba soki indiquer titango ezo komisa yo na matadi soko landi ba pano donc pano eza eloko ezo ko indiquer nzela naza contre te mais même ata so totali ata na ba chrétien ata totali na ba mangomba mususu tout le monde a payé ba guide ba la rapé ba pano ezali ba hôtel na même ata na jardin to que na jardin botanique ba tie ba pano partout mais na kata jardin ba pano ezali mais ba yebisi bino ke guide moko bazali ozo la bino ke non koto ba lio bazalaka totala na no lio koto ba ndege bazalaka totala na no ndege ko guide wana oyo ngana zo tuna na ngonga oto zali po Kimbango asi atika biso guide na biso so nani nyonso oyo wana eza na fait de route le binini pour Kimbango tanga monike makamne comme na suka fa ni ko se livrer alobi ke tango na nga ya ko se livrer et koki kasi kokanga mananga e komema pasi
na ngai moko pe na ba oyo mingi oyo bazokolanda nga voilà nakonyokoma mingi bakoluka baboma nga bakotortire esprit na nga bakosoka nzoto na nga kasi bakoboma molimo na nga te ekozwa ta molai donc bakokoka te nde sikoyo abandi kolobila mindele obozomona bakozongaka mutu mundu akozwa indépendance mais ba indépendance wana ekoya mais ba présidente ba président o bakoya après indépendance bako servir mingi intérêt ya ba mindele voilà au lieu ya mboka na bango bazo lokola bana misala mindele alors acte wana ekokota pasi makasi na biso ba noir siko bana mingi bakokimaka ba mboka na bango pa kili ko se retrouver na poto mingi bokende kuna bakoyeko ba minoko mboka wana mingi bakozala séduit na ba bien matériel ya mboka wana pe mingi bakokufila kuna bakotikala siko mona ba parana na bango te kaka bapona minde bakozongaka alors ekozwa tamula ipo mutu mwindu azongi la conscience na ipo conscience to perdre identité na biso soki mutu perdre identité no tika so mutu te tozui région biso tia côté tozui région bapato ndimi tozui totiki ba scène biso tokomi ko honorer ba scène bato mususu ba mobix ba mutu mususu oyo ke kozaka na impact moko te pona biso siko ya ki po kata yango sikoyo ekozwa tamula ipo to koma na maturité to comprendre makambo oyo. Alors, tant que tu comprends ma cam oyo, ndé kozala ta ya libération. Mais kozala ta mulai po mutu mwindu akoma na maturité wana. Alors, comme déjà na maturité wana. Exact, to pousse na parce que mon lelo ba ndeko lobité, ba ko lo mfuki mango ezala kate. Ko lo mfuki ezaki ko bomba. Donc ko lo bla ko ndenge ni ba ko mingi bazolo ba wa même ko ba question lelo ba komi ko se lo bazolo luka ko se positionner mana mfuki mango. Bazoko ndo ba ka mutu na mutu pamba et ça prophète mo bo bazoko négliger lelo ozomona ke de petit à petit makama ezo en pleurs veut dire que mutu mundi conscience comme ko zonga o ba ko zo tamulaye mais tango ko zonga de mutu mundu akokoma na contrôle ya matériel. Alors na troisième étape nde ekoya longi akoya koteya yemda koteya makambo caché oyo ko pesa pesa batu déjà vraie vision ba mona siko après longi tango yande nkwatulendo le roi divin akoya yende mutu akoya ko sisa makambo koya ya roi divin ekozala sanglant c'est la prophétie. Donc troisième étape nanto komi nanto longi nanto longi te longi fa se prononcer ya moni même bana mais va te belé ti le longa mo non longi noti tozui papa la biso ya nombo na nzemi to longi ba papa kusu toza na bato ebele exactement balongi donc omoni biso longi yango o biso to rozela a roya da forme nini est-ce la prophétie a détaillé forme longue ya koyela ou bien ezaka ndenge ka to bote no c'était enseignant oya côté ya makambo ko remarquer boko yebaye ozomona boko yebaye tango oya côté ya boko yebaka ye pour oyo longue côté ya makambo oyo monde qui a cadre na spirituel déjà indépendance. Alors c'est pourquoi il faut être attentif ce qui a une longue est-ce que ça va longité donc il y a une longue donc mutu oya ekoteya batu oba ekote bon je ne sais pas ngali ngotia na plus rien mais il y a baki longue ya koya longue za mutu asoko teya makambo oyo ko lamusa ka batu ba ye makambo ye baki ba komi ko yeba yango wala za betapo tuzokende tout monde. Alors le kola to bungisa ki bokonzi na nzela ya roi asa mutu posiko to zonga na pouvoir il faut kaka mutu il faut roi ndenge abaki roi divin. Alors roi divin wana ngala zalaki kala mingi tena représentant légal oyo ya bampadiste papa na biso mbote sigazali papa Lulendo voilà nazalaki na ye na pesi mbote sigazali ya yebisi nga lobi makambo roi divin eza makambo ba mindele biso makambo ba roi divin wana eza biso te eza makambo mindele to koma epai na yo yebisi biso ke roi divin akoya bo to jwada lopo roi divin wana na ndenga français to kina na Kikongo roi divin wana kombo na ndenge nini na Kikongo balobi pasenga omoni koluka oloba makambo ya yo okobungisa batu
pour ngai na koloba teke na landa mutu moko bona tanga kamingi mais ba na pe ba mi bazo tanga mingi baza fumana umoni ba passer côté belé bazo luka makambo sala mandenge na ba penser oyo ba penseur bazo bimisa mais ngana bozo comme basé en funki mbango oyo yaki pour la libération na biso na kolanda te oyo ma contexte ne soit pas penseur wana musuto ebi et ko yako s'ajouter tant que vous allez libérer aussi longtemps que vous allez libérer ba penser sur la nil pour ça ba intellectuel ba tout temps na auto ba zako distinguer mais ba koya e ko simba katepo donc tout ça la kata mulili pour ma belé na biso mo ko répondre na biso te donc il faut to alliance zonga si comme tu as zonga sa alliance na nkwatulendo o mfumfu parle que yemo comme mfumfu akoza représenter nkwatulendo tout temps bande ko na s'il vous plaît bon minimiser makambo te to mona ke makambo to ba eza lokola liboma ou bien tozo koma penza te bon to pesio tozo apena tala biso totanga paragraphe par paragraphe pour to comprendre bien pour to ya risquer to lobi ba to ba comprendre te voilà alors pour qu'on attend moni ya ngone sala ke moni makambo to na katikati te le retour on biso pour la kimbango donc bo excuser na zo kama linette pour na mona bien moi bien bon en tout cas bandeko biso tokolobela kaka makambo oyo mfumuki mbangu atindi toloba toko inventer te tokoluka te tokota soki nini to justifier soki nini oyo eza fait de route yango la oyo bakolinga kozwa copie oyo baza nango nanu te po etambu nango mingi bo na numero na nga nakopesa na suka eza na whatsapp bokotindanga nini nakotindela bino copie alors oyo eza kaka eza document ya kotanga comme zotanga kaka lecture moko te eza makambo spirituel boko kota mozindo na ngote soki ozio na dimension spiritualité c'est pourquoi il faut vraiment préparer autant aux contenu na ngo penza na profondeur on mfumukal à l'oblaki bon awa comme les traductions en français quand même mon perdre ka moi ni men tanga ndengona rapidement. Voici les discours tenus par les prophètes, le black prophète Simon Kimbangu le 10 septembre 1921, tout au début du culte matinal, vers 9h, alors qu'il entra dans l'enclos en rameaux, les visages graves, les regards vifs. Il s'adressa en ces termes à la foule. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'esprit de Mbangi, Nzambi, tout-puissant, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque qui se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de Nzambi Pongutulene. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser, les gens des ténèbres. Car j'ai été envoyé pour libérer le Congo et la race noire mondiale. Voilà, mission ici. C'est lui, à le bien au clair, j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libéré et l'Afrique aussi. Ce qu'on a contexte na boykolobla Afrique donc na ndenga Afrique na tangona mutu ya kolobla ke Congo ko libérer Afrique donc faut ça comme tout ba konsoko afu. C'est pour va comprendre qui était. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique,
les indépendances nominales des années 60 seront terribles et atroces. Car tous les premiers n'ont plus rien. Alors les premiers, tu le vois, les premiers, donc, nous, c'est série Mokoboye. Tout. Car le premier gouvernant de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays de Blancs. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle de Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus jamais leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci, donc, la maturité spirituelle, permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape de un programme. Troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin, une Kwatulène. Il viendra avec ses trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, Kinzambi, le pouvoir scientifique, Kimazayu, et le pouvoir politique, Kimayala. Donc, Azala, roi complet. Azala, comme un juge, n'importe il y a un juif qui a un bibi dans l'esclavagisme. Un juge, il y a trois pouvoirs. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Ah, c'est le roi divin. Si quoi est combattant, je serai moi-même le représentant de ces rois. Donc, c'est lui qui viendra. Je liquiderai l'humiliation que, depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arrivez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple Congo. Un instructeur Longi, un instructeur enseignant Longi viendra avant mon retour, donc le retour du roi divin, donc lui, Fumukibang sera le représentant. Un instructeur enseignant viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du grand roi du vin, l'Nkwatulène. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement, car l'arrivée du roi sera sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti dans les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Dieu, le Tout-Puissant. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde européen. Elle ne connaîtra plus le principe maritaux de ses ancêtres.
elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. Mvangi, Dieu a donné à chaque peuple humain une langue qui s'en serve comme d'une alliance de communication. Donc, oyo ezali fait des routes oyo nga nakolobilaka nakolanda mutu te nakolanda penseur moko te nakolanda oyo mvunisi parce que yem tatemisaki nga nazalaki na Japon, j'ai mangé bien tout ça makamebele na yazaki pe mutu azokolanda spiritualité moko boy. Mais ce que tant on lobby ba période ekoya monte que eza penza net tezaka on dirait tout tâtonner ce qui est cause ba période on peut-être peut tika na moi 100 ans na biso lisusu mais tout le bateau bunda mais alors qui na 4 générations avec le blanco na ba ni mususu avec préciser na oyo na lobby oyo ya lobaki na ba prêtre catholique ba kini ko poser ba question alobaki na 4 générations ezali donc 4 sur Italie c'est exactement ba époque où tu vivre et puis dans l'époque vivre makambo sur lobby a c'est comme ça donc l'indépendance ba président au ba ko se succéder wana boye ba ko servir na ba mindele ba ke luka ba investir kuna ba ko za tena bulu moko te oyo te luka to zonga alliance na biso bokoko pour surtout zo siko ba génie créateur ba fournir biso ba élément okito kuma ba mettre la terre na biso ba ko za tena passer ba chrétien voilà ba et ba na yemo mfumu kimbango pardon qui c'est encore Kasavubu tu vois alors tant on a préparé petit professeur toujours tendre vers sikoyo année 60 ou la libération kuna Marcus Garvey en Amérique a préparé batu kuna pour bazonga en Afrique siko ba maîtriser na 1927 bakangi bazongi si ba refoulé en Jamaïque tant ba refoulé en Jamaïque impact n'est pas Amérique kuna américain siko ba comme zonga sur le christianisme en mouvement wana boye enseignement pervers ya monde à ténèbres christianisme et bani ko côté bon se distraire bango bazonga na bango sani yona yaki tanga fana Jamaïque afan babi non il faut na continuer mission nanga à Longo Jamaïque à Londres siko na Londres comme en 1937 na 37 ans siko abani ko tanga ezali so ba génération OK ba leader ou ba comment ba président na monde na ba président africain na monde anglophone donc na ba anglophone ba pays anglophone na pia ba Mandela ba Kenyatta ba nani na boy ba za kotanga na Londres siko ya kutanga bango siko a former bango a fungoli bango misu que il faut lutter pour l'indépendance. Entre temps Kwame Nkrumah azaki Ghanais en Amérique qui est dans Londres mais Amérique comme azaki en Amérique azwaki enseignement ya Marcus Garvey à partir d'Amérique ndenga zonga ki na Ghana ndesiko na ko ba lutter pour l'indépendance à part Éthiopie où ezali penza pas tellement colonisé Ghana on doit se libérer qui bosse ba 57 sikoyo Kwame Nkrumah avec philosophie, avec lumière, qui à partir de Marcus Garvey, pour libérer les noirs américains, c'est quoi sa philosophie, le leader et les noirs, et côté là qui, Kwame Nkrumah en 1958, en décembre, le 28, je pense, avec Bengsa, non, en novembre, quelque chose comme Bengsa, leader africain, nous surtout financé par un mouvement de Marcus Garvey pour réveiller Bango. Nous sommes leader, nous surtout basé sur la tête et comment partir à Bengsi Bango na Ghana. Awa na Congo, tant que comme en 1939, papa m'a pas de télémaki. Donc il m'a abîmé à PC pouvoir. Papa m'a pas de Bosso qui côté lettre officiellement lettre pour nous indépendance en 1939. N'étant pas trop bani ko kangaye banulande su bakangaye tinde kimaki angola ti bakangie bakena na basankusu donc nous avons indépendance des arabes papa mpadi mutali boso akosaki officiellement lettre pour vous qui mba créer mouvement il y a un mouvement de résistance il y a révolution
oyo ezalaki étouffé sikoyo ntango bakangi ye Mfumukimbango apaki na kashima zoko bima na ye donc wana yakuta pampadi yakotelema abota 1919 mais na 1939 nde siko atelemi siko conseiller mouvement mususu nde akikosa officiellement lettre na territoire Madimba ke ayikosenga indépendance bablamba mutufeka bayibaka comme aza Salicius na kasi solaki na mwana na ye explication même po bango ba misusu bazoko dévier makambo mouvement yosanga pasi nde siko yango baningo bazoko lukaye baboma ye tiendenge aba donc kima kangola ti finalement ti na Brazzaville bakangaki bakati mutu 3 jours après ezongi azongi so bakangi ye nende batinaki Lubumbashi akikuta même prison na Mfumukimbango wana déjà a na cicatrice vraiment sous bien te to comme sur la terre indépendance 60 avant 60 ans ben comme un Nkrumah a ben si validé bon na 50 ba 50 na Congo central tema éveil à makasi zaki na Congo central pas parce que ba prophète ba zéro le blessé ba peuple nous pas qui na retard hein ba tous pas qui na retard to ko subir la loi mondiale mais du moins na Congo central éveil c'est seulement déjà ba tout ça bunda tout ça alors na ba 50 dengue déjà Mfumukimbango après avoir libéré roi Léopold III mwana ya roi Albert oya sinaki mort ya Mfumukimbango tant bakangi Mfumukimbango batiaki condamné à mort mais bon roi intervenant bon maete mais bote nini ya prison vie po yemo Kimbango se baki ba okanganga mais bako nyokulanga na kufa katezo tamulayi siko bino bako condamné ya kufa po tamulayi fe koka de 30 ans wasaki na prison pour akini kokata monde à terre babilo kota monde à ténèbres alors mwana ya roi Albert premier oya zaki na tanga Mfumukimbango po ayeko kufana 1934 mwana né Léopold III a eu pouvoir nesiko Mfumukimbango albaki mwana wana akokangama te guerre koya akokangama ye akini ko libérer effectivement ça makindi mwana alors sikoyo Mfumukimbango na bane 50 avant 50 abinaki Kasavubu nde alongoli na boma kuna ayesi na Kinshasa entre temps na nini na Madimba donc na Kisantu Nzezalandi azaki ba parana tango wana bazaki ba penser ba intellectuel ya époque ni ba noir comme intellectuel na tango bazaba ba penser ça biso déjà signale que minute bien mikinite koki donc ya ona lobara lisolo na biso eza pas pour la aussi sango mukolo moko to commune na moment ya Nzezalandi donc il nous faut un rendez-vous pour tout sur la likambo ya Nzezalandi pour aimer ma biso lisusu côté oyo tozali soki le loba ya ko loba ezali pour na émission oyo bon tozoyoka yo pour na émission oyo ezali koya bande ko bo souffrir hein parce que na ebike bozo kendika oh mais clango za wapi clé ezaka Mfumukimbango tozonga l'alliance na bokoko na biso donc ceux qui te zongeli bokoko na biso te tokobongaka te tokozona biso ba penseur ba batema yele ndenge tolingi batu bakoyo pate batu ba connaissance tokobika te mutu aye ko biksa Mfumukimbango te bakangi apesi prophétie o tokolandaka siko se tendre vers arriver en Poitulendo mais ba signe yo sur le blaki o tokota esclavagisme et c'est mon ami ba président ko yabo servir na banka ba mindele ezokomonana voilà ce rendez-vous ya Nzezalandi comme sikoyo na ba tango ba indépendance et niko koka comment ils ont préparé il y a autre pause na place ya Nzezalandi a créé Abako voilà alors ce qui fait que tango to ya to zonga sosimate to kobandela wana donc on souffrir bondima to kendenge wana muke bola boyeba iso po ngai ba mingi bazolo bana bango makama Mfumukimbango na ba contexte ebele ndenge pende ko tunaki ba mediamba batu ndenge oui Mfumukimbango azo ko s'exprimer po mu mediamba pas na posa ya abika azana langage osoka lobi bandeko na ye oyo ba mediamba o comprendre ingeta vraiment o exactement possibilité ma moko baba soula basé un langage na bango donc on veut dire que ce qui est côté ce qu'on est côté et toucher la couche sociale de l'union surtout pour battre la moka exactement la moka maintenant moi ba monter les alliés et puis numéro ya contact on a les autres succès wana bo souffrir to ko bandela ndengi na sika to succès bon pona ba contact nanga ndengi toujours na pesa katano nyoso na zona Congo plus 243 90 56
06 268 na bandeli plus 243 90 56 06 268 bobengeza na WhatsApp sur ba question be bani mususu ka kuna et puis nazo senga pe ba soutien pour moni ba mission ça na makabo encouragement mususu ça na penza que to koma ka pe ba place et c'est à moi ba moyen donc vraiment vous assister pour to continuer comme ba mission ba eza mikuse makambo le baiser belé alliance fait zongila ya tout attendre vers quoi alliance que ça la restaurer voilà bande konyoso au bazana na Japon bazana na Amérique au bazana na Europe au baza ko pesa ba encouragement na moya terre ba komoni c'est na tipisi mbote ba encouragement na bino ezo sala peka moi bien matondo voilà bande ko balandi lisolo na biso ezaki tellement kitoko mais au moni télévision ezali dans lisolo eza tellement kitoko ngaku tusuwe na ngeza gato kitaka pena ke bon ndezalando bandaka makamune awa entela sala likamune awa entele kuna po biso pe lobi to koleka bana na biso pe bamona ke no papa pe babundaki mwa mokie balakisaki pe mwa nzela yango ndenge ezayelaki to éviter nani akoya kopesa solution mais na époque ya kimbango ba oyo basalaki ba makambo na bango pe oyo totanga neti lelo bazali biso pe na époque na biso tosala ta mwa ya ndambo oyo tokokoka donc émission esuki wana pesi mbote papa qui yedi mbote na yo esika yo zali zowenkiambi mon ami na pesi yo mbote esika ozali mama dola na pesi yo mbote Patrick Valence Asumani na pesi mbote na Dems Ndamba frère Richard Madeka bandeko oyo natangi bakombote elengo no bateke ndeko na bina bosani bino na bosani te na bike bakombo ezebeli mais bambote na bino so bo continuer ko s'abonner et puis bo partager l'émission beaucoup mieux partager mon mais bon partager parce que makambo bi mara na émission oyo peut-être kilo na moto mona ngo lelote mais avec le temps to bana ko comprendre que non likambo esenga kezala bo likambo elobamaka déjà bo likambo bodo donc merci na yebi ke tokomona na ba émission oyo ezali koya botikala malamu. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,